Matondi mingi balandia Congo Live Télévision. Merci pour Bozara Ebele pour la Rolanda chaîne YouTube namno Congo Live. Oh le belrabino toujours matali politique ya mboka namso Congo, ya ville Lubumbashi, Minembwe, partout penza ma esika au Congolais azali, Congolais viango yo, bo s'abonner massivement. Le to yambeli bino mwana mboka Shole o mo azali moko ya kati ya Udps na ye to lobelation. Actualité ya mboka namso Congo mbote Shole. Mbote mama journaliste émission na biso Congo Live oyezolo babosolo bakitaka na terrain pona koyeba situation mboka po bino mo boyebi peuple congolais même a commune ensemble lobi que nous devons prier pour notre pays. Bonheur na biso esengeli mboka kende liboso. Et biso na IDPS to salaraté pona kilta personnalité koyembela ba secrétaire général, koyembela ba président parti, koyembela président république. Donc biso to zawana pona musala ndé na terrain. Et tozo ndima ke musala na terrain, c'est avec Verite Segeti Lombo et le combattant de l'IDPS. Oui, moi na mboka Shole, donc kimia na mboka Congo, na moniete kimia ezali kaka na ville ya Kinshasa, na Minembwe kuna bato bazali kokufa, bato ba maman bazali violé, bana bazali violé makama ebele yosala makuna na est ya mboka na mso Congo, mikoleka ki dirka bia chef de l'état kendaki kuna ko apaiser un peu situation kasi situation ezali toujours ko s'empirer, mingi bazali ko benga na est babi mama biso kimia te. Et loko nini penda chef de l'état ko sala pote kimia ezo akuna na ville na biso ya Minembwe po bango pe bazali ba Congo le ko la biso bazali na droit ya kimia le ko biso pe na ville ya Kinshasa tozana kimia. Oui maman, premièrement peuple congolais sengeli boyeba ke guerre ya Congo eza na deux volets. Premier volet eza na ben filtré bakota na Congo depuis 1960. Donc avant même 60 tokotaki na bakotaki na Congo. Ben filtré ngo eza banane eza tout autour ya ba pays limitrophes. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, même l'Angola. Kasi lelo chef de l'état komisi bango baninga e bango ne ba pomaki Congo ndeko lobi ba mbulo ele kaka. Oui, c'est ça même la meilleure politique du monde. Wana pena koyebi solo ko la maman journaliste que si vous avez besoin de combattre votre ennemi, il faut le combattre avec l'amour. Combat ya solo nde yangwana olingi la personne mais makambo eza kacha mutu wana nde yangwana ozobondisa. Ndo moni raison pour laquelle président république a tamboli na ba pays limitrophes wana. Mais na ba réseaux sociaux ba ko tiaka commentaire que non, président ba voyage. Or que ba voyage a Félix Tshisekedi ezokende na dévoler. Voler liboso okende oyebisa bandeko na biso ba Rwandais, ba Paul Kagame, ba Museveni, bato nyonso ya Afrique, ya Uganda partout koyebisa bango ete nous sommes des Africains, moya ko bomaneza te to sala makambo ba benga opération gagnante. Si vous avez peut-être besoin à minerai na Congo, boye d'une manière officielle bokota. Voie diplomatique de G-Sili, awa siko tozo entamer voie militaire pour to pacifier loko wana. Et deuxièmement maman journaliste, congolais kozalaka motema agité te. Félix Tshisekedi depuis aza elina mboka oyo, il n'y a même pas 8 mois encore. Sikobo bandi ko exiger makambo oyebi ke makambo bitumba oyo n'époque bandi banda Kabila za na pouvoir. Kabila tika ko kende na Djogo te, atika la ko kende na Minembwe te. Mais lelo tongo ba ko monaka ba kwa bitumbe zala makasi. Félix Tshisekedi akiti ayebisi peuple ke boza la calme, boza la rassurer ke makambo na nyonso ko sila. Po tension ndenge zalaka liboso na lelo eza différent. Rassurez-vous ke mbula oyo yambo te tokota 2019 okotiko yoka su te ke force mo rebelle za na Congo nyonso ko sila. Na zui télévision en témoin yo journaliste en témoin ya opposenga. Donc tozana ko négocier même ma commune ensemble lobi avant ya ko attaquer ennemi na yo et sengelo se préparer que soki oza prêt. Yango zomoni face B ya kana sima to bandina na face A diplomatie. Pour ndenge nini toko pacifier mboka na biso po congolais se retrouver. Oui, moi mboka Shole, mikoleka ki to mona ki pena ba IFCC na cash ba kanga ki déjà 65 gouvernement pour la ville à Kinshasa kasi kino lelo esali bon une semaine depuis réunion ana esalema ki to mona gouvernement zali ko pimate. Est-ce que na 65 ministères wana o bango ba kanga ki yango ne ko kotsa changement na mboka poto moni ba mususu ba sali calcul bébé était na 65 ministères mbongo bandako bima ebele Entre et kozala moi mon quai na habité. Est-ce que c'est kaka gouvernement na biso na 65 ministères pour te changement contre la mboka ko maman na kotangela yo article 90 ya constitution. Article 90 de la constitution alinéa 3. Balobi, la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Congo tozana plus de 450 ethnies.
La Belgique qui est notre pays colonisateur. Bazaka na de ba flamana ba wallon. Tala lelo ba yo kanarate. Baza bao ba coloniser biso. Lelo Congolais ebi ki walote, lelo Congolais ebi ki flamate. Parce que bazala ki koyo kanate. Mais biso toza plus de 450 ethnies na Congo. Sikoyo conformément à l'article 90 et sengeli gouvernement oya Félix Tshisekedi Zobima et rendre compte il y a représentativité nationale. C'est-à-dire même Mbutu place yo zolobake na minemwe bitumbezali et sengeli bazala na représentant na bango au sein gouvernement. Il y a on est 65. Ezali na nous cause majorité. Cause yeko bimisa 65 oyebike ndenge tokenda ki élection mama journaliste constitution na biso zolobake et sengeli président de la République a nommé le premier ministre et les membres du gouvernement au sein de la majorité parlementaire. Parce que le gouvernement a fait Tshisekedi Bimisa, Bakozala investi, malgré que c'est le président qui nomme, mais avant que Babanda Moussala, Baza investi dans l'Assemblée nationale. Et le peuple congolais n'a pas eu d'élection, après ça qui majorité dans la FCC. Vu le quota national, vu la constitution, et Sengeli, chaque coin, base à la représenter un exécutif national. Mais c'est là en fait le peuple congolais. Régime, il y a Félix Tshisekedi déjà régime, il y a Joseph Kabila, et Zali régime, il y a M. Mbutu. Régime, il y a Félix Tshisekedi, vous êtes ministre, organisateur que ça fait. Parce que si on a UDPS, être cadre, c'est une charge et non un privilège. Makamwana ya mwana Félix Amemi ngo tina gouvernement. Être ministre, être PDG est une charge et non un privilège. Donc, ceux qui vont nommer un ministre dans le régime à Félix Tshisekedi, organisateur qui ont fait la fête, ils ont fait la kala. Banda kolela. Que awa ceux qui n'ont pas manqué à 100 francs na prison. Parce que UDPS biso te Tshisekedi to voter loi moboy. Mbutu abomi, na Mbutu a yibi même 100 francs. Na caisse à l'État, Mbutu to condamné à mort, Mbutu a yibi 100 francs. Que Mbutu, na so yebi so makamba solo. Que Mbutu abomi. Wana na ko yebi so makamba solo. Loi wana vraiment to ko tiango que Mbutu abomi, na Mbutu a yibi même 100 francs na caisse à l'État. Parce que 100 francs wana abomi plusieurs personnes que Mbutu abomi Mbutu moko. Ozolanda mama nanga. Et sengeli bo comprendre ba dimension tozo memela mboka. Yangwana moyeto kende show ezate, bozala vraiment très calme maman journaliste. Oui, moi Mboka Shole, lelo oyo gouvernement oza 65 ministères, bino ba yi cash bozui bongo 23. Na ebité gatongo zelika moke boye, babi kuna na ngambo ya balie ya UDPS, bango pe ba mati au créneau pona ko senga pe ba poste, bango penda ba bunda na UDPS, ba bunda na mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi na kondo etche Tshisekedi bino boyebi balie bazali ebele ba honorable Batumona ba honorable Élysée ya Pona bazali ebele ba mama Dorcas bazali ebele na ebité na gato wana. Est-ce que pour bango bazali déjà ko lancer ba message babi bazomona lokola baza ko se retrouver te surtout na liste o ebimaki mokolo wana ya réunion kombo ya balie ezate na ebité. Est-ce que balie bakozwa par na gouvernement sortant OET? UDPS n'a pas lutté pour les alliés, chers alliés. La lutte de l'UDPS n'est pas seulement non plus. Ceux qui ont bateau bako réclamer ba poste dans le gouvernement, c'est qui? C'est les combattants de l'UDPS. Mais bon, on peut pas combattre. Yo kana nous maman journaliste. Pendant que l'UDPS luttait, na linga pensa na ba liete. Mais ngana za na pona ko recadrer makam. Pendant que nani yo ka déjà que allié UDPS ba côté na parti politique ne ba tumbie, ne ba tumba ba combattre UDPS. Oyebi que na parti ezana bana batika la ba orphelin. Ba papa ba tumba bango awa. Nani balie na boy nanga polémique mais na linga regarder quel est le problème? La lutte de l'UDPS est égale à l'intérêt général du peuple congolais. Parce que balié wana baza peuple congolais va se présenter le collab baliété, va se présenter d'abord comme le peuple congolais. C'est ça le grand problème, baza étranger. Et la lutte de l'UDPS est égale à tous les Congolais. Ezalana FCC, ezalana Lamuka, ezalana na Cash. Si vous êtes vraiment congolais, Yaba na lita UDPS ko se retrouver. Margué Berere légal est passé. Oyebi que ceux qui sont bateau ba bomi mboka entre parenthèses maman journaliste, baza na deux plateformes électorales. Ni ndeti banani. FCC na Lamuka. Ceux qui sont bateau na ko tanga même individu. Ceux qui sont bateau ba bomi mboka baza na FCC. Lamuka botami no ka lobi. Mais bango holande création à Lamuka ezana nini maman journaliste. Lamuka baza parmi bateau ba piller économie ya mboka. Ozolanda mama nanga. Alors ndenge ni bako sala parce que ndenge ba piller économie ya mboka. Bako ça la sauver un jour. To créer la mouka, to distraire le peuple dans le tribalisme. Parce que to ça la sauver. N'oubliez pas, maman journaliste, il y a récemment, Adolphe Mouzit était le premier ministre nommé par Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait dans la ville de Kikwit? Parce qu'il a le baquet, Aza autochtone et abandonné. Asalini n'abandonne. Rien.
mais lelo nazo rassurer au maman soki ba partenaire na yo baza ba chetembe ba futi billet aller retour ngana yo koza moi $100 to kei na yo na idio fa ozu vraiment image mona ndenge batu ba kolala ka libanda makadame kochi muzito o azalaki mutabando nda sali nini rien ozolanda mama appuyer ka kobosa na te que je kokwa funda muzito yo ozala plus de 80 immeubles tala mutu moko tel maman journaliste ndenge nazabo ya ta Félix asota la pe ba ikashi ba ngomba bazwa pouvoir mingi pe na kata UDPS o bazwi pe ba bokondi ba otonga ka pe kaka yango na population congolaise lingaka ka intérêt ya yemo libumu ke ya pe mama Félix Tshisekedi azotonga nini tala kabamba ndako Félix Tshisekedi wa mulumba le pe Jean-Marc Kabunda kuna GB kuna pesi te Jean-Marc Kabunda sana na linda défendre na individualité na boyina makamba ba individualité mais jusqu'à présent makamanda ko ya Jean-Marc na GB et banda depuis kala depuis bon on oppose depuis to ça no pose si le londa ko ngoto luka to mona te mama na komo nzambe soko moni bato ba yebi ndako wana yebisa bango zo ngo ba image ya ko yebisa nga pona expliquer peuple congolais anini zoka ba image na kingabwa pe kuna mama aloba ndako ngo ezapi nanu IDPS tozo sala défense ya ba individualité mais mama lokolo za journaliste investigation na yebi compétence ya musala na yo yebisa bato ke ndako ngo ya jamara ya GB ezapi nazo ba image na ke ndoko zo mona mboka be Shole lokola aloba ka vérité aloba na makamba solo ba banda ko loba ndako ya GB depuis azana opposition ti le londa ko ngo esila kateka azotonga na GB ndako ngo esila kateka ndako combien de niveau donc zo mona peuple congolais a bazaka mingi na mensonge na lokuta mais biso na IDPS toye pona vérité yango na zo mona mama na zo biso na régime Félix Tshisekedi peuple congolais soyez patient siko ba lié ba suka pe wa ba lié baza ensemble na biso koloba nanu ba lié te et bon ozobosa nani combattant IDPS to cadre IDPS mona ke déjà na gouvernement donc yo allié to mona ki liste to moni mona mboka chez Augustin Kabuya to moni mo bakombo muke na IDPS yango bazo mona ba moni nini na bango te na kati ya gouvernement mama nazo yebisa yo si vous êtes vraiment allié de l'IDPS vous devez accepter pour le moment. Parce que bino moko balié bomoni que régime otoza mama est un régime parlementaire. Ce n'est pas un régime présidentiel. La majorité des membres du gouvernement c'est ba outa place aux majorité parlementaire eza. Et le locash a 23. Et c'est na kacha 23 en tout que ndoluka même muto azala minembo ata muto IDPST. Aza allié IDPST. Pona ko conserver unité nationale. Oyebi ke me balié onyo so na mama nga lokuta mabeto lo bana vérité ça que to panzana. Basala sala pe déjà trop te. Yebisanga balia IDPS nani asala te bamusuba uti récemment pa kabila metobo ya te yaka kalié nona nani yango na kotaka nanga kombote koma ka polémique yemo batu mona bazaina bilo mbula na mbula ti ake kuna na gouverneur simbita zone e bongo nani soki ezana bato basalaki mobilisation soki ezana bato basalaki mobilisation po te to kende kotika papa na biso lora bato mona na IDPS bozaki ebele IDPS pena basu yo mona ki parti ya bato mona pona olobaki nous sommes ensemble kaba parlementaire de bois allo soutenir lora bato mona mpangi na muna bandundu po vila Kinshasa sengeli muta bandundu tokenda to soutenir yo mona drapeau ya lora bato mona omona ba combattre IDPS il faut être clair la majorité il faut que la vérité maman ko vérité ezate que tozo respecter papa bato mona te to respecter mais la vérité reste la vérité ozolanda mama tokenda to soutenir lelo yo bato bazo soutenir yo obi ke zala bato musuba bima me ba député baza ba lié IDPS so akenda yemoko mais la bima député te au nom de l'IDPS abimi député lelo lingo maman so mona ba congolais na comprendre raté Félix Tshisekedi peuple congolais zo yebisa yo Félix Tshisekedi oyebi nanu tala nanu ba bezo zo na ba réseaux sociaux na bité peut-être des moko ba question noto kendeka ba français on zo ba la République française bango bato ba bomi Kasavubu ba bomi Lumumba po ba imposer biso Mbutu aliesi bango ba docteur na ye ba français banda ko kitoko Mbutu atongi yango na ba Nice na ba Paris ba français ba ko tourner Mbutu ba bomi Mbutu ba tindi Laurent Désiré Kabila linga de cadre bango que le Congo c'est pour les Congolais ba bomi Laurent Désiré Kabila ba ko imposer biso Joseph Kabila parce que la constitution actuelle peuple congolais constitution tozalango ezalaki élaborée na France. Premier politicien tellement la constitution c'était Tshisekedi wa Mulumba. Mais le cas la majorité va définir comme si la loi la démocratie va définir comme si c'est la loi de la majorité peuple congolais na senti par lui que tu as adopté constitution. Toi qui indicate c'est le quoi ça qui moko moya boya mais c'était la seule politicien o ya lobaki que nos constitution est mabe imposée par les français. Et les français ba yebi madame que constitution lobi que le président nomme conformément à l'article 78 conformément à l'article 90-91, le président de la République, c'est une obligation, doit nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement au sein de la majorité.
Et Félix Tshisekedi qui a négocié la Kabila la qualité, il y a autorité morale FCC place la majorité parlementaire et ça. Bah français, bah journaliste, il y a RFI, bah journaliste à France 24, bah ko salaka ba baisse dans les réseaux sociaux et ko toucher même personnalité à président de la République qui a sali mabé. Or que dossier comme le président Félix Tshisekedi et comme le président Bango François Mitterrand vers les années 1986. C'est lui qui était le président en France, et François Mitterrand. Mais Jacques Chirac a bimi la majorité dans le Parlement. Bah qui est toujours dans la négociation de Jérusalem. Et quand on a Jacques Chirac a bimi président de la République, socialiste va bien na combo ya Lionel Jospin. Ayeko bima na majorité. Keneka na ba négociation. Kasi ba batala la peine négociation boko sana moto ya bomi mboka sengela ka mwana mboka fesa nto Tshisekedi ba na coalition na autorité morale Joseph Kabila Kabange. C'est ça le mal congolais. Négociation nana. Est-ce que la négociation au bimi wana au moni signature à Joseph Kabila au moni signature à Félix Tshisekedi? Non! Négociation en termes de plateforme électorale. Ce ne sont pas des négociations individuelles. Non, et ça, une négociation individuelle, Alobi. Entre Kabila et Félix, mais en négociation, il y a des plateformes. Qui est le coordonnateur? Il y a FCC, c'est pas Kabila, c'est Némi Moulane. Il y a la signature de Némi Moulane. Qui est le coordonnateur du cash actuellement? Ce n'est pas le président de la République, c'est Jean-Marc Aboun. Il y a la signature de Jean-Marc Aboun. En termes de négociation, il y a des plateformes. Mais pourquoi vous citez comme Kabila? Pourquoi vous citez comme Félix Tshisekedi? Et bien, mon peuple, quand on est temps de élection, même élection d'une manière tribale, voter de Konangai. Et vous avez majorité pour accorder na Félix Tshisekedi. Or, la constitution stipule que le président doit nommer un membre du gouvernement au sein de la majorité parlementaire. Et Félix Tshisekedi, il est coincé à cause de la majorité parlementaire. Bon, personne n'a pas FCC. Alors, vous voulez quoi? C'est comme si Bino peut bailler des UDPS, Bino Mobando, Kolingara présidence. Pour une campagne, pour battre qui campagne, ma casse, pour poser un peu majoritaire, les lots dans l'Assemblée nationale. Tolinga qui président n'a pas député. Pour malheureusement, c'est intéressant qui mimi. Non, toyebi politique. Totanga constitution. Na parti politique ya Martin Faluto ya MLC. Au moins bilenge le ko la biso to ba ko tanga constitution te makamba constitution ko expliquer zaka na ba combattant IDPS o ba yebi politique. Kene na MLC minute au moins peut-être nous les enseignements. Makamba politique ba ko lo ba te tala bato nyoso papa cameraman na ko zo. To zo a raisonner nini lobby mboka na biso ko sala. C'est l'IDPS. To raisonner ki ndenge nini to ko voter ba député national. Et makamba mabe ko koma ke FCC ba so majorité parlementaire. Tango baké ko sakana na président de la République na Genève. Tribalisme et botamiwana. Maman, imaginez-vous maman journaliste maman nanga Congo Live. Imaginez-vous Bercy, structure moko ya munene ba français. Ba lobby ke na ba candidat nous so ba ko kendeke élection en 2018, seul Félix Tshisekedi a plus de 35%. Martin Fayulu va passer 5%. Matungulu va passer 3%. Chadari va passer 17%. Ba politicien on a nous so ba sangani ba lobby Félix, c'est toi qui es le concurrent direct ya Chadari pour au pouvoir. 37%, plus de 35%. Martin Fayulu 5%. Baké à Genève, Baké Robimisa Mouta 5%, à la candidat commun, il y a opposition. Oui, moi, je suis Shole. Le bozo et la bino, na ba lié na bino ya INC, balbina ngambo IDPS bino bozo et la ministère ya jeunesse, kuna pe na INC babi bango kaka fo bazwa jeunesse, bango baza compétent bona ebité. La jeunesse wana ke na ngambo INC to na ngambo ya IDPS. Maman zomona ngana boy nanga ba polémique na bakambo ba combattant INC toza famille politique ba olela te so ba nommé mutu ya IDPS toza kaka cash so ba nommé mutu ya INC bazaka batanini ya cash mais ozomona soki na yeko loba nanga comme monsieur blessé ka batumi soki na bina épinglé moi moké on mona que INC a un avantage belé que IDPS INC a bandi ko travailler le la président assemblée nationale na série à Vital Kamerhe ozolanda et moment à président assemblée nationale Félix Tshisekedi a en opposition. Mais donc, moi, je suis donc, pour l'essentiel, les gens qui sont INC, IDPS, tout ça, mais faire confiance dans le président de la République, Mbutu a nommé, à chaque membre de la famille politique. Moment ils attendent qu'on discute, INC. Aujourd'hui, IDPS, les lois qui 40 ans à l'État, ça l'a noté. Ma parti politique, on est allié, la biche est alliée, ça l'a bangoné. On quoi pour ça là, on faut vos oignons sur la. Non, et c'est un projet de société IDPS tout qui n'est pas liboso. Oui, mais qu'est-ce que vous nommez par exemple un ministre de la jeunesse et sport. Mouyi besili na sport, na jeunesse, baya ya bakulu ne sili. Aujourd'hui, maman, tu vas nous dire c'est quoi le civisme?
Ozola civisme ezaka na UDPS. Elenge nini ya INC mama toloba ezala ngo polémique te. Elenge nini ya INC minito azo s'intéresser na mboka na INC. Soko tete menga mona binisa moto zo transport to kendo filmer INC musika. Ba jeunesse bazate. Jeunesse ngo INC baza wapi la jeunesse ya UDPS bango yo. Baza wapi. Soki na lobby boye oh division. Bolingi vérité te. Jeunesse ya INC ça. Na benga ba président ba parlement de bunyo so ba memelanga ba jeune awa. O mona ba millions de millions ya jeunesse ya UDPS nenge ba ko tambolaka. Non. Vous devez cesser. Vous devez cesser. Il y a raisonner mal. UDPS, c'était un parti politique de masse. On regroupait tous les tribus. On collaborait pour une unité nationale. Donc, vous cessez biloko wana toza ba frère. En tout cas, jeunesse et sengele ya na UDPS. Oui, moi namboka Shole comme pour ça moke na suka. Mokola dimanche ba ila muka. Pe moi namboka Martin Fayulu oye moi mi benga kana ba coalition la muka le président Eli o penazo senga toujours par exemple c'est le pouvoir naé o moi namboka Félix Tshisekedi azwaki azo senga bon vérité désir nazaki kuna na meeting na Kanluka na message ne pena lobaki moi makambo belé concernant mboka Congo Alobi depuis moi namboka président Félix a eu pouvoir changement zate bango balinga ki changement bato ba ko kuna na minembwe donc lobaki makambo ebele na en résumé ko lobani ni na meeting ko salma ki kuna na ngambo la muka na mona mboka Martin Fayulu na Kanluka. Martin Fayulu a une discipline politique. Ndeko no bandu. Un mal éduqué en politique Martin Fayulu. Très indiscipliné. Et tel Moutango a respecté ma principalité. Il est qui pour parler au nom de l'opposition? Il parle parce que Aza président Eli. Aza président, mais il faut être malaria. Mais si vous êtes président Eli, pourquoi vous réclamez la vérité de Dieu? Vous avez malaria, c'est un indiscipliné, indiscipliné. Où est-ce qu'on peut réclamer la vérité de Dieu? Na balabala to na Kanluka. Hein maman nanga? Vérité de Dieu matin fa na talena nelungi. Vérité de Dieu ko réclamer ngwapi? Na Kanluka. Et tant que mon leader a sala meeting na Sainte-Thérèse, a comme sala na Kanluka, c'est-à-dire que mutabani ko kende na tombe. La vérité des îles, on les réclame na cour constitutionnelle. Et Martin Fayulu a vu ba témoin na ba avocat na ye, a vu même ba chaîne étrangère prouver devant le monde quand est-ce que vous avez gagné les élections, incapable de prouver. Osolanda mamananga. Et les là zo réclame. Pena ko yoka Martin Fayulu a zo parvenir ko lobake non corruption et zo mata. Martin Fayulu toi, tu peux parler de la corruption en République démocratique du Congo. En 2006, il va corrompre pour $1000 que nous votons André Kimbuta. Au salile Kimpangi cette année. Au Solanande Konanga. Ah, salile Kimpangi cette année parce que le peuple congolais, alors que en 2006, il a voté Jean-Pierre Bemba. Mais le gouverneur, il a voté André Kimbuta. Il a voté Adam Bombole. André Kimbuta a corrompre na $1000. Je n'ai pas fait exemple à Martin Fayulu que c'est un aventurier. En 2000, Makamako a Saint-Sylvestre en 2017, 2016. 2017, ok, Makamako a Saint-Sylvestre en pleine négociation. Tout le monde André Kimbuta a kosi na kata ya salle. Maman, nzambe likola so monanga so inazoko sanzama modiringa. Kasi banyo so baneko ya. André Kimbuta kosi yoka kasoka makambo comme la Martin Fayulu. André Kimbuta kosi en pleine salle ya négociation ya kora Saint-Sylvestre. Tout le monde a André Kimbuta temalbi ayo yo Martin Fayulu telema. Pesa ka $5000 nanga. Martin Fayulu albe kezaki na mambalo kutatika ko defa mbongo ya ki. Est-ce que André Kimbuta $5000 to asengate? Asenga eh. Akasi mais tout na aso se défendre pourquoi makamwana André Kimbuta omeka ngona féliciter akosere que pesa ka $5000 ake sala ngoka na Martin Fayulu. Martin Fayulu pesa ka $5000. Yo zoloba yo ya ko négocier na combat Tshisekedi yo muto ya ko siye pananga o senga ba $5000 pour traiter Tshisekedi. Nel le lot yo ko comprendre que $5000 auto biso ba combattant to boye kango l'époque wana que ba ko c'est la Martin Fayulu parce que on pensait que c'était un homme sérieux. To ko comprendre ngo le lot que liwa Tshisekedi na ba Martin Fayulu ba kota na kati. Ya solo. Mais na solo bela vérité parce que tant to moni que André Kimbuta ko c'est que c'est ngo c'est là ezaki biso ba combattant. Mais le lot Martin Fayulu a zo parvenir ko ba que la corruption. Maman yebi que gratuité et enseignement zo banda na septembre. Et ça bilo mo Félix Tshisekedi a créé ngona mutu na. C'est constitutionnel. Mais école primaire. Ya malonga pe babi ka l'état mabe. Mais quel est le problème? Quel est le problème peuple sengeli ayeba? Total pourquoi ba para ba futa kambo na école pour payer les enseignants. Félix Tshisekedi alobi maman Kofuta soit enseignant, nga l'État congolais qui représente l'État congolais, nazo soit bino en charge. Tokotala enseignant, mbongo à transport par mois, ezala combien? Azana bana boni, mbongo na nyoso to sangi to bandi kofuta yi.
Tozoland yango zo mona même église catholique bazo luka ba bundisa Félix Tshisekedi parce que la majorité des écoles na Congo c'est église catholique et baza en partenariat na l'état congolais. Ozomona maintenant église catholique a comprendre que Vatican tinda bango monte parce que même yemoko papa comprendre même basango ya Congo baza ba avancer nazo tinda ga mo musala bazo sala logote bord de briller na école. Oui, moi mboka to komoko na suka motuna biso suka elibo elele oyo moi mboka Jean-Pierre Bemba o azupenza akomi coordonnateur ya la muka ndekone moko abimi po afunda ye akanga biloko ya héritage ya papa na bango apesa bango eloko te mikolo koleka il faut Jean-Pierre Bemba ke ko samba kuna na mboka ya mikili ya poto ko koloba ni na likambo wana oyo moi mboka Jean-Pierre Bemba komeli tango na yebiso ya ba politicien congolais ba avancer yo ndi melangata Félix Tshisekedi awa Tshisekedi wa mulumba atiki ba bien belé ba mapangu na gombe na balimete ba mituke belé kene na ndaka Tshisekedi mona mituke za kuna yo moni déjà Félix Tshisekedi na bande kone na Belgique ba ke samba et leader alingi azo prétendre aux président de la République azo ke ndiko sona pona mapangu a gombe boya ko pese présidence de la République na bande kono ke na justice siko boya ko pese président de la République ya Congo ya Rwanda teme ya Congo mboko ezala mbongo ebele oko zala ndenge nini pona ko yebiso mama na lingina lobani par là na lingina loba Jean-Pierre Bemba comprendre que non la muke za association bescro moyen ngana kenena ke no sala passation pacifique du pouvoir na Moïse Katumbi ezate alobi bazai bayaka escroquerie yo muto bandaki yango kende ko silisango bazai bandaki ko sala remise et reprise na Moïse Katumbi Mbemba te bazai ba et deuxièmement Hollande déclaration Papa Kyungu na katanga bengi bango nani bazaba homme yo zo benga bango ba politicien mais Papa Kyungu aza muto ko respecter parmi les 13 parlementaires ba bengani dictature na mboka oyo ayebisi bango bino ba touriste azo benga bango banani ba Martin Fayulu na ba Adolphe Muzito ba homme politicien peuple congolais azo benga bango ba politicien mais Baba Kyungu alobi ba touriste ndenge boyo ko sala tourisme na bino awa boye ba ke hôtel bozolia bilamba bo lataka ba logement na bino ezala maboka Moïse Katumbi bozala pena courage ya kozonga na Kinshasa ko yebisa ba base na bino ke Moïse Katumbi ne mutalesa kabino mais soki boya pona koloba mabe ya président qui a été élu par le peuple congolais bino ba touriste to benga na bino mais yo zo benga bango ba politicien na katanga ba benga bango ba touriste ambiance ko bina na obina na hôtel donc zo mona oui moi mboka to comme na suka message ko lancer na ba diaspora o ba kolando partout dans le monde entier et ba congolais o bazali na ville Lubumbashi partout ko loba nini poto comme na suka moko peuple congolais faites confiance au président de la République jusqu'à présent le président Félix Tshisekedi n'a pas trahi le peuple congolais. Même nomination à ministère bozoyo ka ba français ba lobaki jusqu'à présent gouvernement ngo pe bimité ba ko conseiller la président république pour cop na bango za ba pétrole bazo aventurer Martin Fayulu ba président république pour Martin Fayulu za marionnette c'est facile ba yi ba pétrole mais Félix Tshisekedi a lui l'opération gagnante les français gagnent les congolais aussi gagnent yango les autres ngisa bango faites confiance au président de la république faites confiance au peuple congolais il ne trahira jamais le peuple congolais dernier muto ko trahir peuple congolais et ça Félix Tshisekedi bolela ki na ba réseaux sociaux Félix Tshisekedi ba PC 48 heures na ba américain 48 heures ngo lelo to comme c'est aussi à 28 heures ba américain basalini basale le côté et ça ba diabolisation ba to ba ko créer ka pour ba créer ba base si vous avez besoin des informations Congo Live azawana bengaye yebisa ben yambela biso be Shole mwana batu azola na politique ya Félix Tshisekedi moi c'est mutata la misu mi balete eloka mutu alula kate ngana kendo sala politique ya kulula lokwa ba Martin Fayulu lelo andeki mutu akomi osaka na bango ozola faites confiance au président de la République Félix Tshisekedi abimana moi c'est mutute ata moi c'est mutu na misu mi balete abala kala lelo ba Jean-Pierre Bemba ba uti ko bala le 30 juin mais Félix Tshisekedi abala kala ozolanda donc mwana batu papa batazane malamu faites-lui confiance soki et loko moko tolobaki bo sepe na ngote numéro ya mama ezato comprenaki te bengai yebisi que place à Shole alobi mabe a expliquer so clair to ko expliquer bino mais soko za na posa ko contacter nga mama na posa ordinateur ndeko soko linganga tindi ordinateur na bandi cours vraiment ba partenaire ya mama na bi ya Congo Live patron na bino komone na président biso à Congo Live na posa ordinateur à moké na bandi deuxième cycle na ISC balobi que tozaki na plan comptable général ya Kinzonzi mais siko to commission na système ya OADA et ça système moko informatisé to na posa moi PC moko à moké pona obande la cour vraiment soko sungenge za malamu plus 243 82
0320 142 za numéro nanga. Plus 243 82 0320 142. Que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais, mais que Dieu maudisse tout Congolais qui ne comprennent pas l'évolution politique congolaise. La repentance est celle pour comprendre. Parce que Félix Tshisekedi, commissaire élève de la paix en Afrique, commissaire élève qui lutte contre la corruption en Afrique, mais ils ont compris. Et hier, Alobi dans ma commune, il est venu, c'est les siens ne l'ont pas compris. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à celui qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Également, Félix Vexeli, il est venu avec l'état des droits en les pays démocratiques du Congo. Les Congolais ne l'ont pas réussi. Les Brazzaville, le peuple congolais, se bon comprendre Félix Tshisekedi, Bissot Olinito Bengana Sassou, Botin de la Bissot Fati Ao. Mais Congolais, moi, je comprends de fatité. Vraiment, président de la République, les combattants et le peuple congolais sont derrière vous. C'est lui qui touchera à mon président, touchera au peuple congolais. À mon avis, son anzélanaï. Merci moi mboka Shole to comme na suka tu mec qui nous mboka abe Shole na ye pena to lebela ki actualité ya mboka na biso Congo to comme na suka merci na ba onyo so balanda biso merci na oda ki bona sima caméra gi botambela merci na balandi minene ya Congo Live Télévision na moni mon vieux Roger Luma molobel monene à présent Félix Antoine Tshisekedi bambote na yo na bo santé un tonton doux de caractère mon vieux David Olito le chef d'état-major, mon vieux Papi Kawaya, P. Jean Sibon, mon papa social depuis États-Unis, mon vieux Jean-Louis Chiba.